Coucou les amis, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Bokoto. Nazo kosala dessert na biso les Congolais, tous les Congolais. Nazo kosala mbinzo na ngai na lingi nasala mbinzo. Nazo sala ngo na ndenge ya bato bandu nazali muta bandundu na lingi nasala mbinzo na ngai mbinzo ya kitoko. Nazo sala ngo ya bicarbonade. Nazo sala ngo vraiment na ndenge moko ya kitoko. Boko mona pe boko sepela. Oya ko mona ngo ndenge na kosala ngo vraiment azala vraiment asala ngo pe vraiment ndenge nga nazo sala. Ezali biloko na biso bato bandundu. Mama ezalaki ya biso bandu mama siko ekoma ya mutu nyonso akoma kolia yango. Biso ba Congolais oyo naza na mbinzo na biso, mbinzo ya kitoko ya frais yango oyo oyo ezali mbisi na biso boyebi yango ngolo ngolo na biso toza nango yango oyo toza na mayebo na biso oyo ezali mayebo na biso yango natie pe na mai natie na mai yango deja esali natie deja esali epanzani alingi muke sala mulamba yo muke to badiaka na Kikongo bayake to ba Kikongo bampangi na munu bekwisa muke zo lamba buboko na betu ya bwana na betu ya ikilebo ya bwana na betu ya imingolo na betu ya mbishi na betu ya kokauka mbishi na betu ya kuyuma jana na yo mungusu no mama muke lamba kana ngolo kelve muke zo lamba yo na mungusu. Alors, yo ke bima na betu ya bwana na betu vraiment betala yo mwezo lamba yo. Alors c'est puis mwezo la yo te na masa mwezo na masa mwezo tokisa yo te mwezo tokisa yo voilà mwezo tokisa yo te Quand metoka après mukatula yo c'est bien ngo yebisa buboko na munu buboko na munu ngo yebisa yo ngo yebisa buboko na munu mbala tato be mbala iya mo sambu toke vanana mtoto mingi yo evati mtoto mingi fu vraiment ku yebisa yo au fond penza fu ko yebisa yo penza mbote nge yebisa yo penza mbote vraiment buboko na betu vraiment ifu ku yebisa yo penza bien mtoto nyonso kumana mtoto nyonso vraiment fu omana ngeme tula masa ngeme rense vraiment nge renso penza bien nge renso bien nge losa masa ngeme losa masa après nge losa dia masa donc muge yebisa tambala 4 tambala 5 fois muge yebisa yo. Alors muge yebisa yo vraiment ça ngeme dia yo nge tafuna bien batanga ke lamba ngeme kami ayo lamba yo ngitamona ngike so tafuna vraiment ngike tafuna na ekenge sambo meno kukanga mavena na skalave ba ntoto ngeta dia ntoto mais il faut vraiment que yebisa yo très bien ngeke biso propre vraiment mwana yebisa buboko na munu mwana yebisa buboko na munu vraiment bien au fond mwana yebisa buboko na munu mwana sa buboko na munu kuna metro ntete mayebo na metro la mingolo na munu ntete na chia excusez metro la ntete mingolo na munu na chia mingolo na muke na chia metro la dia masa na buboko na munu metro la dia masa buboko na munu metro la dia masa buboko na munu. Alors metro la masa après mulo sa dia masa yoke vraiment toto mingi mulosa masa be mo tubezo talanti kwa me talanti be amona tike ban toto ke lo eva vraiment toto mingi masa na metro ante de muge bigi sonte kyote na masa nda me bigi sonte na masa. Alors muge baga dia nzungu na munu moyeba nzungu na munu sa mutula mbishi na munu na
mutu la mbishi na munu na chia na mwetu na chia sambu yo lemba ome lemba mutu la mbishi na munu na chia 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 mutokisa yo ntete tokisa yo ntete nazo tokisa na mbisi na ngai nazo panza ngo na tokisa ngo nanu na chake yango na mai nanu te mais c'est pas grave mais nazo tokisa ngo vraiment au fond na tokisa ngo oyo mbisi na nga nazo tia yango na mai nazo tokisa vraiment mbisi na nga na tokisa mbisi na nga na mama mwe lamba yo mwe zola mulamba yo na ngolo mais mwe ti ngolo ve alors ngolo quel ve la zola mo pena mbisi ankaka ngita lamba nge mais mwe zola musala na ngolo comme ngolo quel ve mwe kamuka na mungusu yango nazo sala ngo na mungusu mwe kati mungusu mwe na ngolo ve mwe zola kudia yo bien na ngolo mais ngolo quel ve mais mwe na mungusu yo na mwe lambilo mungusu. Vraiment, il y aurait des serres qui va bien. Avec les diayo, vraiment, il y va bien. Chaque fois, on peut dire que ma tomate, peut-être que ma canne, maladie, mingi, tension et paille. Diabète et paille, parce que biloko ya mafuta mais l'autre na mingi. Peut-être biloko ya mafuta mais l'autre mingi. Alors, ntango ankaka il faut tokei susu kolia biloko oyo ya mboka ezalaka bien. Eza biloko mboka eza te ke poka bata bandundu bata baliaka non e koma mutu nyonso akoma kolia yango eza kaka bata bandundu te eza ekolo nyonso eza bien pour la santé ezo sala bien pour la santé surtout biso to sala mbula ebele na poto awa surtout biso to sali bambula ebele na poto il faut to lia biloko pe ya boye bicarbonate. Prochaine fois, na rolamba vraiment soso ya bicarbonate ya kitoko bokomona ngo. Wana mbisi na nga na tie na lingi na tie yango mai na tie yango na moto po etoka. Na lingi na tie yango mai na tie yango na mai mbisi na nga ya okauka yango yo. Oyo eza mungusu, mbisi na nga mungusu nazo tokisa ngo. Oyo eza mbisi na nga ya mai, mbisi na nga ya mai mungusu nazo tia yango mai après na tie na moto na tokisa ngo. Etoka vraiment soki etoki vraiment etoki ekolemba elemba vraiment ekolemba. Voilà. Wana nazo kende kotia yango na moto. Wana nazo kende kotia yango na moto po etokaka na moto. Natika yango na moto. Allez. Oyo etoka. Pana moyo tulo na tia. Moyo tulo na tia sambo toka. Kuna deja metula mpi mbinzo na munu mumetulo na tia. Mbinzo na muke na tia. Mbinzo na muke na tia. Mingolo na muke na tia. Mbinzo na lingala. Alors, na kikongo mingolo na muke na tia. C'est bien muke futu ajaka. Muke futu ajaka muyebisa kubongo na munu. Muke futu ajaka kubongo na munu. Sikoyo na to songa susu sokola. Mayebo na ngai. Mais nazo zela yango eza na moto. Sikoyo nazo songa. Kona sukola mayebo na nga susu. Kona sukola mayebo na nga susu. Parce que na sikola ya moto na sukola ngo vraiment. Na sukola ngo vraiment au fond. C'est vrai que pour toi ça na oyebisa kubongo na munu fumu yobiso pensa. Kubongo na munu nyonso ntoto nyonso ifu okatuka pensa. Ntoto nyonso ifu okatuka. Ata ntoto mwanzo kubala te. Yebisa kubongo na munu yaka. Munge yobisa yo dia kubongo na munu yobisa. Munge yobisa kubongo na munu.
video fu ezala be loyal moi ebisa kubongola munu moi ebisa yo après mon côté la zuma kaka trote na zuma kaka mwana uyebisa kubongola munu ina ke kubongola munu mwana uyebisa ona sana kosukola mayebo nanga na sukola ngo na tia ngo na nzungu mususu oyo eza biloko na biso ya mboka na biso biloko ya mboka na biso ekoma nango biloko ya motu nyonso eza yango ya bato bandundu kaka te non eza ya biso nyonso bakongolais eza biloko na biso bakongolais nazosala boye parce que ebele balinga kolamba ngo kaka na mwamba balinga bayebi kolamba ngo na bicarbonate te yango wana nazokolakisa mpe ndenge kolamba na bicarbonate parce que bicarbonate mpe eza bien eza poisson te mindele kutu basalelaka bicarbonate baliaka bicarbonate na bagato ebele nga nasala na cuisine nasalaka na cuisine alors mindele biloko ebele basala yango bicarbonate ezangaka te bicarbonate eza bien mpona santé eza bien ekausaka mpe nzoto soki nzoto mboya monene mpe soki ozolia mingi mpe bicarbonate esalaka bien na santé soki botali bato bandundu ebele bazalaka mingi vraiment minene mpenza te parce que baliaka mingi bicarbonate eza bien mpona santé eza nango poison te eza nango eloko mabe te nazo kosukola mayebo nanga vraiment très bien nazo na kosukola mayebo nanga vraiment très bien en attendant kuna mbinzo nanga eza na moto kuna mbisi nanga mpe eza na moto yango nazo na kosukola kana kama mayebo nanga vraiment ezala propre vraiment mabele ezala te parce que mayebo ezalaka mabele makasi oyevana bantoto mingi oyekima kuexplike defe bayina mezaba kuzaba yo bozaba ikikuchini bayebo oyevanda oyevana ntoto mingi vraiment ifu kuyobisa yo vraiment au fond ifu vraiment kuyobisa yo très bien samuka mutu meji andi ayoka yo vraiment elengi ayoka yo bien ok voilà. Mais attends, Ami tozongi susu na video na biso na sukolaki mayebo nanga esukwami très bien na sukoli yango vraiment très propre et si ekoki na sali yango ata 6 fois umele bisa buboko na ngunu ata mbala samba nu omesala vraiment kitoko omesukwa makitoko mabele nyonso ntoto nyonso omemana sese pia yi mwetula yo na nzungu na muno ina mwelambila mwetula na nzungu na muno ya mwelambi jini mwetula na nzungu na muno ya mwelambi jila nzungu na muno ya mwelambila yo yayi ometela kitoko be moshi betala yo pipana betala yo be mona pilo be kuma propre vraiment kuma propre be biso kuma propre yo ya mwetula buboko na muno mwetula buboko na muno na nzungu mwetula buboko na muno na nzungu yo yayi buboko na muno emana mwetula na nzungu mwetula buboko na muno na nzungu mwetula buboko na muno na nzungu ale buboko na muno emana mwena mfunu ya buboko na muno mwatulanki mwena mfunu mwena pilipili yo yayi pilipili yo yayi bicarbonate yayi ke bicarbonate oyo ezali bicarbonate yayi kele mafuta ngashi oyo ezali mafuta mbila yango oyo ezali mungwa na ngai sel naza na posa ya sel na ngai mpe yango oyo na mama natiaka mpe mwa litungulu mwa tomate mpe ya mbuma kaka moke me nazotia yango te mpo naza na besoin nango mpenza te nalingana maoka modele na biso ya mboka
Normalement, moi tomate ya mbuma mais c'est bien moi tomate ya mbuma ve. Moi lamba yo modèle na betu ya boala. Moi na moi so lamba modèle na betu ya boala. Mingola mumba tokisa, ome sala, ome toka déjà c'est bien. Moi katulo moi so yobisa yo. Moi yobisa yo. Ame yobisa yo après mutulo na nzungu. Moi so yobisa mingolo na munu, ngana kulosa masa chia. Moi losa masa chia. Sambu mo yobisa mingolo na munu. C'est chaud, non? Ya mingolo mo mwana yebisa mingolo na muno. Mwana yebisa ya mingolo na muno. Yoka mingolo mo choke yampa. Ezali mbinzo moko ya sika vraiment euti Congo. Euti vraiment Congo eza ya frais. Eza penza ya sika. Yoke penza yampa yo me katuku na Congo ka bilumba ya wa yoke yampa mbinzo moshi. Mingolo mocha kitoko vraiment. Yo mingolo mocha kitoko. Comme katoka na Afrique c'est bien wa. OK. Moi ebisa mbishi na mu, moi ebisa mingolo na munu c'est bon. C'est bien. Moi baka mingolo na munu. Mugezo vukisa yo na avant kutula ntete na masa na tia munu mupona ntete makala. Mukatula makala. C'est pas makala nyonso kumana déjà. Alors. Je montre trop d'eau. Quand c'était ta coupe. Il te va remettre biso koningana. Alors, oyo ezali mbinzo nanga. Nasa na bocha ngo na nsungu. Déjà na ponaki makala tout. Na ponaki déjà. Alors, nazo bocha ngo bino moko bomona ngo. Bomona ngo ndenge ezali. Eza vraiment ya bibimba, eza ya kitoko. Eza mbinzo moko vraiment très bien, eza kitoko vraiment. Eza mbinzo. Bebele pe balamba mbinzo kaka bongo batie kaka mwamba, batie mbisi. Ah oui. Bon, ngasko na ningi na lamba ngo pe na ndenge na biso pe ya bicarbonate eza te kato lakisa kaka ya mafuta ya bicarbonate ozo lakisa te. Bon, yango wana nalobaki ngai pe nasala na nga nalakisa na nga oyo ya bicarbonate parce que bebele mpe bazalaka na mposa kolamba yango ya bicarbonate. Bon, bayebaka te yango nazo kolakisa mpo bebele mpe batalaka ndenge bakosala yango ya bicarbonate. Ezalaka bien, ezalaka mabe te, ezalaka bien mpo na santé, ezalaka bien vraiment. Eza te katoliaka biloko kaka ya sukali yango nazosala nasala voilà komi na etape wana sikoyo nawacha mai nazotia mai ouais natie mai c'est bon. Sikoyo nazozwa pilipili na nga nasukola pilipili na nga. Oh pilipili na nga nasukola comme nga nalinga pilipili vraiment eyokana très bien. Pilipili pena nasala nalinga vraiment pilipili bongo. Yango laziwa pilipili ebele nazotia nalinga pilipili vraiment eyokana. Alinga pilipili vraiment eyokana très bien natie 5. Bon, mususu pe eswaka nango te. Natie 5 pilipili, mususu pe eswaka te, mususu pe na bopasola nanga yango te. Sikoyo biloko na ngai yango oyo natia yango na moto moko ya doux. Moi tuna natia moshi ya malembe sambo mukingi na te mbichi na munu. Mbichi na munu mpe deja omekuma prête. Mbichi na munu deja omekuma prête. Moi katu na mbichi na munu na Tchad. Mbichi na munu mekuma prête.
Bana mekanga tia mokatela mbisi na munu. Voilà, mekatela mbisi na munu atia. Moi yebisa mbisi na munu. Moi yebisa mbisi na munu. Bicho na munu. Bicho na munu mwe kuma kuyebisa sasa pia bicho na munu. Mwe tula bicho na munu na nzungu ankaka. Kama mwe yobisa bicho na munu pi atambala tata atambala iya mwe yobisa yo. Yebisa mbishi na munu oya mwe yobisa mungusu mwezola yo me mwezola bampusu na yo ve nalingaka mungusu me baposo nango nalingaka te nalingaka nasalela ngo te nabwaka parce que baposo nango ezalaka nango kitoko te baposo nango nabwakaka baposo sikoyo nasukola nani mbisi nanga nasukola mbisi nanga nazopona mbisi nanga onga na kolamba onga na kotya na nzungu nazosukola ngo nasukola mbisi nanga vraiment propre ezala vraiment propre nasukola mbisi nanga yango nazosukola ngo mbisi nanga nazosukola na kolia très bien lelo naza na pondu ya mai nalambaki pondu eza matamba donc naza na pondu nanga nalambaki ya mai nazokolela ngo biloko nanga ya bicarbonate nalambaki pondu nanga nakolela ngo pondu oyo eza mbisi nanga naza na kokata ngo naza na kosukola ngo propre naza na kokata ngo naza na kokata naza na kosukola mbisi nanga mwana uyebisa mbisi na munu mwana uyebisa mwana kupona mbisi na munu ya mbisi na munu mwana uyebisa mbisi na munu nazala kosukola mbisi nanga kaka telema eza nango mwa ebele naza na kosukola ngo naza na kosukola mbisi nanga ana tanda kuna natie biloko nanga eza na moto bon nakanisi mbisi pe lekani ebele mbisi pe soki elekani ebele elengi nango mpenza ezalaka te mais mbisi eleki ebele nalongola kutu mbisi mosusu parce que eleki ebele mais ça va
Ok. Sikoyo nazotia mbisi nanga. Naatia mbisi nanga na nzungu. Naasangisa ngo. Naasangisa mbisi nanga na kata mayebo na mbinzo. Mwana uvukiza uboku na munu na mingolo mutulaka na bubo mmesangisa yo. Esepa mweza tula mungwa sa moto kambala moshi njila moshi. Mweza tula mungwa. Tula mungwa. Bon, metula mungwa para mwe vingila mwe kangisa mfinuku mwe vingila yotoka. Mwe ba mfinuku mwe kanga. Mwe kangisa mfinuku. Troisième étape nanga nazotia bicarbonate. Na lakisa kibino na première étape na biso na lakisa ki mais sikoyo na première étape kotia bicarbonate yango nazotia. Omoni ndenge ezotomboka ndenge mati. Tala ndenge bicarbonate emati. Omoni ndenge emati. Bicarbonate yango yo emati yango yo. Oyo bicarbonate natie. On natie bicarbonate. Bon omona ndenge ezotokela. Wana eza bicarbonate ndenge natie. Wana eza na kotoka bicarbonate. Ndenge ezotoka bongo nazokotia mafuta mbila mbala moko parce que mafuta mbila mpe fu ebela. Funa tia yango mpe mafuta mbila mbala moko po ebela mbala moko. Bon, étape nanga yango naatia mafuta mbila. Naotia mafuta mbila soki namoni ke bicarbonate ekoki te. Bino oyo bokomona kuna na video ndenge soki bicarbonate emati te seke ekoki bien te. Yango wana kosana komona ndenge eza na komata. Bozomona ndenge ezomata. Wana bicarbonate nanga eza na komata. Wana bicarbonate ndenge ezokomata. Siko ndenge ezomata bongo wana namoni ekoki nanu bien te. Siko bakisa mwa bicarbonate susu muke. Après na botika etoka. Na bakisa mwa bicarbonate. Na atia mesure muke na lutu. Parce que soki na tia susu bongo sino eya kolekana. Botala ndenge na kotia ndenge emati. Ndenge ekomata. Soki emati vraiment bien lobake wana bicarbonate esa nini ekoki. Yango wana. Botala bino moko. Bicarbonate yango wana esa na komata. Ouais. Wana bicarbonate nanga wana yango wana eza na komata. Wana nga na moni bicarbonate na balsa susu mukie. Voilà, sikoyo naza content mpona biloko nanga mpona bicarbonate yango wana ekoki bien. Sikoyo naatikela yango temps etoka bicarbonate etoka bien. Mafuta pe etoka bien, mafuta ifu ebela très bien. Naatika yango etoka nanu. Koma ebela vraiment très bien, ba 10 minutes 15 minutes mpona atikela yango temps. Ebela mafuta ebela vraiment très bien. Mais namoni deja ndenge nasali biloko nanga. Biloko nanga deja nasi nazokende okoma na suka po ebela mpona tia na sani. Mais soki na biloko nanga ebeli esili okomona ngo na kotia na sani ndenge résultat nanga ndenge epesani. Mais eza recette moko vraiment eza vraiment bien. Eza nango vraiment pasi te. Eza nango pe difficile te. Eza nango bien.
Et ça vraiment bien. Et ça bien pour la santé. Ça m'a bête. Ça vraiment très bien. Na komi na nga na suka pour la bilongo na nga etikali sikola tika lango ebela lango nano après na kolongo lango na tie na sani na kanisi momoni ndenge na bandi ti ndenge na sokende okoma na suka bomoni na video vraiment ezali ya bien ya mboka na biso bata bandundu ya biso ba congolais nyonso aza le bienvenu ya kosala boye ya kolia boye eza bien pour la santé et surtout pour na tango tozala na Congo na moment oyo mutu nyonso aza koliaka biloko oyo mutu nyonso liboso ezalaki spécial te mais ekomi spécial maintenant ekomi spécial alors mutu nyonso akotala video oyo vraiment aimer yango vraiment a partager yango esala ngai mpe bien ngai ndeko na bino mwana na bino ya na bino leki na bino moninga na bino nyonso mpo na bino. Alors, vraiment, vidéo oyo bo aimer yango bo partager ko sala nga bien. Eza mwana bino mboka na bino, mwana bandundu, mwana kikwiti, mwana kikwiti. Là, c'est ça l'aime pour acheter maman na boîte, c'est bien ça va.